Grâce au programme présidentiel accéléré à lutte contre la pauvreté et l'inégalité, programme élaboré na initiative ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, population ya Mbuji-Mayi awa tozali na province ya Kasai Oriental bako bénéficier dans quelques jours awa na bâtiment ya sika pona ko abriter hôpital général de référence ya Muya. Hôpital général de référence Oyetongami, Naba norme avec tous les services, bloc sanitaire Oyekozala bien équipé, alimenté na mai peine électricité avec capacité d'accueil ya monene, y compris 200 lits alors que l'obi eleki avant misala ya hôpital Oyo et zalaka kaka na 40 mbetu ya pamba. Lancé le 28 août 2020, misala ya construction et hôpital général de référence ya Muya, na Mbuji-Mayi est commis déjà à 98% pour Esila. Kasi esengeli boye balisusu ke programme oyo élaboré na initiative ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ezali na priorité absolue na action ya kopesa perspective moko ya dignité na ba Congolais mais aussi ya ko promouvoir création ya misala notamment pour na ba jeunes pe lutter contre précarité et exclusion. Keyo